doit mettre sur pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Alelo. Bon, moni binomoko à travers décor na ela telinangai parce que tous allez na deux types de missions. 5 minutes à la musique oya mulayo na la taka veste ba 3 pièces au moni na chemise ils allaient 5 minutes il y a édition spéciale na kati édition spéciale na biso alelo tous allez ko lagi sabino po to yebisaki binoke Fachi Beton azako zwa biloko yo kanamba bebisaki yeso kwa zuango abongisi yango azongiseli peuple. Beaucoup mona hôpital mama yemo oye bebaki ekomaki soni azobongisa akozongisa lango peuple. Bomoni fikini kanamba bebisaki yango pona kofongola ba parc d'attraction na yekuna kingakati Félix Antoine Tshisekedi akobongisa akozongisa la biso peuple. Aéroport o bomonaki ba posa première pierre ti vanda basundola ngo Fachi Beton akobongisa akozongisa lango peuple. Pour ne citer que ces 3 exemples-là, vous allez aller belé. D'ailleurs, na kati émission na biso, vous allez comme donc toujours like Sabino, donc réalisation, il y a Kafu au président de la République na biso Fachi Beton azali ko sala menazali ko kamwa. Batu bazali ko tala natanga ba commentaire. César Ngadi, Jalelo, bonabo, bozo comprendre que ezo sala bango passi. Parce que bango bakola kisaka jamais ba réalisation makambo ki toko au président na biso azo sala parce que ngai bazolo bananga jalelo tubanjilanga molopo mobutu yangwana te ngana zoko loba soki na lobby na lakisi neti lelo toko lobela bino marché central boyebi marché central zando munene bande salama donc komaki donc batu babando zo mbongo ba mama na biso na batu bazai kuna babando zo mbongo ezalaki passe ndenge bakata ko mais ba condition ezalaki kuna même ba toilette boucha ezalaka te donc ozo ya moko na zando zo ka place bazo teka biloko solo donc ezali passe il fallait ko kangango donc ko crever l'abcès de ba o kangi to salika une fois pour toutes ba critika ki ba to ba lobby ba teki zandu ba sali boye mais lelo tous allez ko lakisa bino ke zandu misala ba travaux et zali ko kende vers la fin boye ba ke ba travaux et ko sila na novembre na novembre 2023 oyo tokozwa zandu oyo penza eza na ba norme yo kozala penza ke na ba masolo neti ba zando nyotutu to monaka na ba mboka oyo ya solo ba zandu moko moderne oyo tozalaki nango wana banda basala ngo donc ezalaki zandu moko bakokaki jamais donc ekomaki zandu on dirait donc c'est eloko mususu te kombo ka zandu me bando sala na kombo ya zandu te parce que oyo mbalo yo na plus de 80 000 places parce que oyo avant zalaki na 3500 places tala bino mo bomona oyo na plus de 80 000 places travaux ya modernisation ya zandu ekosila na fin novembre 2023 ndenge na ebisaki bino kaka ke Fachi azwaka biloko kanamba bebisaki abongisi azongiseli yango peuple. Botala kaka na 5 ans kaka 4 ans kuta mobimba te parce que asalaki 2 ans surtout kaka po alongola système a kanambe donc Fachi asali kaka musala 2 ans siko botala na 5 ans oyo ya tango azo kota mbala moko azana majorité na kati ya parlement azana masolo tout donc boko comprendre que président azali na mission divine nzambe mutatindi po na Congo nzambe mutu atindi po na Congo to sala mission moko bomona ke boko yoka ke to kotina top 10 ya ba pays le plus riche en Afrique to bete la bino ngo to ko lakisa bino ngo mais parce que bon comprendre que batu mususu bakoloba kango jamais yango baloba ke César Ngadi osa jalo ngana osa jalo le ne na lobby na lakisi preuve est-ce ngana zolo basana lakisa preuve donc bo kipe bango te wana bazali ba ndoki
ya Congo. Donc avant tout bino bolanda ba image na yebsi bino tozali ko pesa bino communiquer bato tout bazali intéressé na kosomba ba makayabu ya kosala ba conteneur makayabu ya ba quantité belé en gros. Donc bobenga na 0047 973 98 056 bobengi ndeko na biso Hubert Kizela azali na Norvège ako aider bino pour na kosala ba conteneur na bino ya makayabu parce que photo salisa na biso botala ba chinois botala ba ndibu ndenge bazala mais biso bekolo mususu ba centre daka biso soki congolais azui masolo akoti na nzela a bloquer ba ninga na ye mais ndeko na biso Hubert Kizela a fongolige bobenga ye na numéro bozali komona wana bobengi ye na Norvège po na ba conteneur ya ba makayabu. Donc sikoyo tozali kotika bino bolanda ba travaux oyo ba avancement ya travaux oyo ezali na zando munene oyo ba bengi vraiment marché central oyo misala nyo surtout ekosila na novembre 2023. Donc vraiment na epsaki bino kake Fachi Nabiso azwaka biloko kanamba bebisa a bongisi et puis à zongisi le peuple. Donc restez connectés sur Clebois Original pour la suite de nos programmes. Le marché central de Kinshasa à Dizando sera rouvert au mois de novembre prochain. Comment évoluent les travaux sur le site? Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, est descendu sur le chantier. Voici ces images commentées par Willy Atunagov. Les travaux de modernisation du marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, seront achevés au mois de novembre prochain. Assurance donnée aux Quinois et Quinois par le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. C'était au cours d'une visite d'inspection effectuée le week-end dernier sur ces chantiers. Il était question pour l'autorité urbaine de s'imprégner personnellement de l'état d'avancement des travaux qui sont en train d'être effectués depuis quelques mois. Sur place, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a eu droit aux explications techniques lui fournies par le coordonnateur provincial de projet Emmanuel Mpoutou et des ingénieurs commis à ces travaux. Contrairement à certaines mauvaises langues, les travaux avancent à pas de géant. Un motif de satisfaction pour le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka qui tient à offrir à la population quinoise un lieu de négoce moderne et digne. Pour le numéro 1 de la ville, la construction de cet ouvrage à impact socio-économique réel et visible répond à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le bien-être social du peuple. Nous avons matérialisé la vision de Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple d'abord. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, connu sous le nom Le Peuple d'abord. C'est dans ce cadre que nous avons eu l'initiative de construire ces grands marchés pour permettre à tous les commerçants d'occuper ces lieux de négoce qui par le passé avaient une capacité d'accueil de 3500 places. L'actuel marché aura plus de 80 000 places. Pour l'instant, les travaux de grosses œuvres sont presque terminés. 14 mètres de coude en sous-sol avec plus de 1500 pieds ont été réalisés pendant 4 mois. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka
yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit,
puis commencer son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichu kitenge. Tu as opé appartement na kati ya poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle. Quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant ezalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, les camarades, au salaire, au yuyo, aux amants, c'est vrai, au tangana yo, du ventre.